Bandeko Balandia Erotech TV mbote na bino mbote lisusu bino bato besoin décision vraiment pour la chaîne Oyo ekene liboso pour na Oyo tozali koloba na oesika na katia émission na biso la semaine d'actualité vraiment mutu tout azwa ba bonne nouvelle azwa vraiment ba nouvelle au moni biso to lingate ba nouvelle oyo non ba lobaki ba yokaki ba salaki mais biso nouvelle et utaka pinda na katia source saison pour laquelle to linga vraiment que na oesika tozala na bana mboka oyo ba kebisama na information na information il faut romper ça il faut la information crédible. Tozana oesika vraiment pour analyser oeleka qui semaine passée mobimbandenka tokutana tous les dimanches tolobelaka oeleka qui semaine mobimba donc semaine et oeleka to très bien que la nouvelle la plus récente ezali élection sénatoriale oyote koleka lobby boyebi oeleka qui to monaki libération ya mwana mboka Frank Diomi eleka qui sous lobby to monaki ndenge nini na kati mboka mwana mboka Félix Tshisekedi donc les robazolo baké bon Félix Tshisekedi a tikala ye moko puisque IDPS de toute façon so batini ba kende ko voter ba voter bilo musu ba toucha ba mbongo ba député wana o il fallait qu'il ba élire ba sénateur ba bi mais de toute façon nous on n'a pas de compte à rendre na IDPS a soutenu bisoté so ba pesi biso moi $50,000 na biso wana ezana compte na biso donc wana Italie Félix c'était. Donc voilà à peu près. Et puis Toyeba, Mikanonini Ekozouamana, président de la République, pour na Oyetali corruption na katia ya Sénat. Donc et puis bah Toyeba et petit peu décision nini ezouamaki punition nini bandeko wana obakene ko voter opposition oleba voter batu ya côté na bango na katia Sénat. Et donc Marc Kabundu a salaki ba déclaration na sikoyo et comme même so nanzela nini. Voilà et puis bato lobela un petit peu tourné il y a moi na mboka Martin Fayulu na poto to très bien qu'à l'eka qui déjà na Suisse à l'eka qui na Belgique à l'eka qui lobby azaki en France azo continuer périple naé à cause en États-Unis à cause de la paix sous en Angleterre tongi toyeba eloko nini azana comme message na kata sac pour même la bandeko o ya diaspora et puis bandeko diaspora toyeba pe na tourner wana bazunini ya mutuya na mwana mboka Fayulu. Et puis bah pour ensuite ça na si mingi boyoki yango ba audio etamboli ba vidéo etamboli oyo bazalo lobaki Fayulu azali congolais te azali camerounais. Alors pour en développer thème na biso lelo nazali awa na mwana mboka obolingaka trop maître Churamboma l'imbattable. Bonjour maître Churamboma. Bonjour honorable Champoy. Merci beaucoup Ndeko. Donc sengo zala toujours ebiso tant okutana na oisika pona ko tatola oizole kana kata mboka na Bible na biso na maboko et donc tolobela ngo tous les jours bandeko nati bo remarquer que tos amis ça tous les tos amis balé moko na kati na biso azana kati Kinshasa azana Kinshasa c'est-à-dire que yende akobanda ko meme na biso ba nouvelle yende abando tinde la biso ba nouvelle ya fraîche et outil vraiment na source donc makamte que oleke pas muto ba déformer na information non yep nde ozala mobimba Bishop Chatumba le charismatique yayo ya mwana papa on est ensemble donc boroyoka moi mbota tindela bino na moi audio moko masolo to betaki na tongo donc azo porter bino na motema donc voilà maître Churamboma tozali awa na isika oyo pona olobela o etali mboka mais avant to yamba to banda o etali mboka na si tozala mwana mboka moko oya lobby non ndeko na talaka bino na sepelaka na bino mingi na banadis na bino mais na lingaki na bakisa ya mwa muke pona bandeko na ngai o barandaka bino. Donc tozali na mwana mboka ako se présenter pour baba azanani et puis toyoka message nae mwana mboka mbote na yo. Alors donc eza esengo munene pour oyeba que vraiment au pesa ka importance na otolobaka vraiment au lingo s'associer na oya muke par rapport ya oizole kana mboka pour ete bana ya mboka bazala na
message bazala na information crédible et puis ya solo puisque toyebi ke mingi bakumu bomana information l'équipe trop o ya lobby o ya lingi o ya lobby puisque la linga OT. Mais bon papa Ogo se présenter Bayeba Sozanani. Merci beaucoup. Bon, comme on a dit, Silvangi. Oui. Navan Namboka France, précisément à Moléry. Ok. Donc, Moléry marié, père et 3 enfants. Naza, on a Botamine à Kinshasa. On a commune à Lemba. Donc, voilà. La randa qui mission à Yomingi. Donc, epesanga moi koyeba susu comment valeur ya kolinga mboka. Donc et puis on défend que des valeurs. D'accord. On défendre la valeur ya mboka la biso. Donc nazali originaire ya Bakongo naza Musingombe. Donc mais liboso na ngai nazali na Muluba, nazali na Mungala, nazali colonial surtout liboso na ngai. Donc on est tous congolais. Donc, nous défendre la valeur Moko, il y a Congo. Donc, nous avons un président Moko, comme on a eu. Donc, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est notre président. Deux présidents basalités. Donc, il y a un des valeurs. Et là, on a une intervention dans la vraiment sur le discours Tozoyo Karabandeko. Vraiment, ils allaient m'emmener sur la Congolais. Tout le lac qui est Kabila Kende. Oui, Kabila Kende. Toi, as eu pouvoir, Azali Congolais. On a combien de donc Congolais, Azan a cacheté. C'est-à-dire, c'est un vrai Congolais. Un Moulouba, Azali, un vrai Congolais. Parce que Bissou a combien de Bissou, Bazomboa. Parce que Nazan a pas Congo Nangamo Moussous. Batabandulu, bakobe na bango soupe, bazombo pe soupe, une partie mwanda me côté angolais les soupe. Tout à fait, oui. Donc, ben kolo même bat côté ya Kivu tout ça. Rwanda, beaucoup de mais un Moulouba c'est un vrai congolais. Donc la monnaie pas wapi bandeko à chaque fois tu allez comme ça. Koko mi benda kama makasi non, non. To soutenir président la biso. Biso nyo to soutenir président la biso. Azana message moko ya bolingo. Il y a un message moko, je sais pas, avant je suis na ko adoré été, na ça jalé loté. Mais ce qui est vrai. Un président côté na pouvoir, à peine même à côté, na koki sans jourté avec la réalisation mais finalement. Comment tu causes avec égoïsme? Comment tu causes avec égoïsme biso à congolais? Professeur Bazolo Batimo Kimbangu, tous ces gars Musingombe na poli na tangi na école kimbangiste. Mutu kwa ebi kombo na ngasi, kombo na ngasi famille zali Siluvangi. Na tangi na Ngilima, na tangi na EP4 Lemba Nord. Na tangi na Kisana na tangi na Dialanda, école na ngani sa tangi na kimbangiste. Professeur Papa Sumu Manga Lubawa na Baluba wana Lukuta. Na président nyoto baleka. Nani alo bana biso professeur ngwa sur les ali wapi? Mais botala bilembo nzambe yangwane salmi pa Félix. Donc mutu aye na kosangita Félix. Et nazalaka je pense la publiaka message mon na WhatsApp. Avant 3 semaines ba l'élection ici là-bas publié. Na lobaka yango eza WhatsApp bandiko bien tindila na lobaka c'est Félix qui va gagner les élections. Et ça y a gagné yango. Fayoulou, je suis désolé, Ndeko. Il faut toyer ba elo koni biso tolingi aussi biso ba diaspora. Tozo pelisa moto pamba. Na biso a Congo balobaka mokoza koza mi baleta zaka moko. Donc président za moko. To soutenir président na biso. Yango ezaki message na ngande. En tout cas, merci beaucoup mwana mboka. Donc esengweza ya biso na plateau oyo na mwana mboka Maître Chouramboma pour na oyoka ke yoza Moulouba te. Voilà. Mais quand même on reconnaître que Oyazana Kinshasa aza président. Voilà. Que voilà tolingaki Kabila akende atika mwana mboka na esika. Et donc Kabila akenda et puis makambo et komo kende biso na biso tokomo beta na masasi donc pour rien. Et c'est ngozaki abiso merci beaucoup ndeko na kanti Hollanda image à partir il y a mardi
Donc aux alaka na boke bindo landa biso biso to continuer émission na biso mbote na libota mobimba. Merci ndeko. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa, merci. Merci, ciao ciao. Alors maître Chouramboma, élection il y a Sénat élection à Kinshasa, mais élection yo et bomisi bateau sur kanisa qui miekoti to sala to mona transition élection qui très bien bitumba auto donc kanisa ekozala puisque Kabila okendete bitumbe zala kité makam to élection bien mais biso bato to tikali siko na kata to komo bomana puisque de l'autre côté siko Kabila aloba omonia bazo luka pouvoir bazo kanisa ngai nde nazo boma mais ba mo ba komo bomana yo makambo landi on a bokebi omoni ndeni. Non, merci Mingena, on a papa où tu peux intervenir, on a payé mote, Azam Singom, Azam Congo. Mais tant Azolobana, Azoloba au nom du Congolais. Azoloba au nom Yamakila ya Congo au Ezakati naï. Alobi bien, biso zaku na frontière na Angola. Batabandi waza na frontière musume baluwa baza na kati. Wana Mukongo mutazoloba ndengo wana. Prétendre par exemple ne fa yulu to kolo bande bazolo baza mutabandu. Ozo comprendre mais tant nga pesi annonce wana déjà eza un pas d'avant. Makambo to zolo ba oyo ba message mingi l'impunité de konanga erotek. Yango moyo nazo senga na président Félix Tshisekedi. Onyo sur lesquels ba magui. Ayoka ki message oyo avant que mbongo ezo circuler na parlement. Ayoka ki message oyo. Je crois ça sûreté. Ayoka ki message oyo que mbongo ezo circuler pour na ba sénateur pour na makamba gouverneur de la ville. Mais pourquoi quand aki misu tu te commune à niveau oyo ba eko élire bato? C'est là le problème. Parce que nous allons qui sire na yé que moindre impunité ezo simbate et azo agir. Mais likambo oyo mais ce n'est pas tard. Aza président de la République. C'est lui qui tient le club du Congo. Il y a dem dans na mo pour na Congo pour na biso ba Congo to na diaspora. Abolir makambo wana. Donc na minute oyo ba refaire donc ba supprimer ngo. Ce que kozala capable abanda ko élire bato, abanda ko élire bato. Qui atika bato bazala ko kozala nommer na commission na corruption bo. Parce que tout se débarrasser na bango te. Bata pe perdre oyo babimbi biona si bato to lingi bango te na pouvoir bango wana. Bato to bundisi bango vina biso obima na poto bango wana. Ba se retrouver sur na pouvoir ndeni. Ba tête kaka wana so tali bilongi na bango ba kimbuta ba nenga na nini bani. Obi ke ebangi singai na kimbuta bimili susu ata bino moko. Mais to komi to ata congolais yango no monier moko bohe Congo yo to zoye baté ba congolais ba ce sont des sorciers. Bato yo babimisi mbongo ba pesi no pour corrompre no bazonga ba sali 22 ans s'il vous plaît na pouvoir. Ils ont rien fait. Les boulou partout chômage makamunyoso bande kona kata ba prison biso bazana kata poto bazonga kisasa te. Les loyo système est changé. Mais les mêmes bato poisonner sous mbongo na bango na parlement de la mesana pour faire élire bango. Et puis pour élire bango la plupart sont des IDPS. Mais finalement toujours kende wa toujours kende pas été puisque bato IDPS soit lelo bazolo ba que beaucoup condamné sauter même sauter aux zimbongo puisque bazon dit ma ouvertement que bazimbongo et on a bandi maraté ça parce que taboya ka sombo bandibite ya kadafi si lelo ya kamazwa on a bandi maraté et donc bazolo ba mais bango ba droit nin bazana ya kosambisa biso est-ce que ba pesa ki ba taki ata 1 euro ata 1 franc na campagne na biso est-ce que ba soutenir biso IDPS donc ils n'ont pas à nous contrôler est-ce que wana ezali raison valable pour bazo bon corruption et puis ba élire bat oyo congolais boyaki ba gouverner qui mabe bazo na kata. Alors là ce que tozolo madame to tika na mutu oyaza honnête oyaza vraiment to ko croire na ye muke tika le Félix Tshisekedi mon président de la République ce qui parti na ye moko bazolo bandengo mais yé moko président à partir à au courant makambo to tika le kana ye mtaza malamu IDPS mobile mais basi ba baby papa pour obi ke ngai tant na moni bande ko nga batumbi ba voiture na moni batumbi ba pine na kisasa pour na ko réclamer makambo et ça linga passe mina to zali banda to tala ba image no moni insupportable ba tuna ba koza mbongo na boko sala na nini to zali ba to redresser mboka ensemble na lobby à 50 millions de mouvement que mutu ba oti ko élire député mingi na simba pe 50 c'est normal André Kimuta ba yeka mbala moko espèce batandelo 50 000 batie na mesa mutu oyo abimat et puis ça partir ba chômeur ba comme ça ba IDPS yango tel mais aki partir ba chômeur ba ba salate tala ba conséquence ba conséquence ya partir ba salate yango ba il est 50 000 boum
on dirait PPRD bayebi ke bato na bauti na kosala te parce que kuna na ndenge abete ezalaki soko olingo sala moi Tshisekedi abengani yo olingo sala soko olingo sala Félix abengani yo yango moni o musu abimaki nani premier ministre musu nani Sami Badibanga na Chibala ko bengelaki bango na musala balingaki bakendo sala siko bango te na basi bayebi bato a PPRD na miyibi yo na ba mafia bayebi ke bato lokola basala te avec 50 000 ça va passer yango likamto sala yo est-ce que nana koko ndima bato ba sénateur yo su babimi penda oyo lelo yo bazotelema ba sénateur bakosala susu IDPS 0 non parti dans la gouvernance et puis et puis ba ici no apesi mbongo bozo discuter pe hotel bango ba soutenir bino ndenge nini ba soutenir bino ndenge nini bozaki na conquête ya présidence de la république bosi sala pe fort na bino tout le monde en partout dans le monde nyo surtout kasi be fort wana ti donc verti monani la refait kota président Félix Tshisekedi en tout cas aux un travail ya ko sukola comme na parti na yo moko d'abord donc banda ko sukola na parti na yo après okende na parlement wana batora nyosu il faut dotozo loba o effort na mikolo eko ya donc likambo esami ba sénateur wana papa kata yango ekosala mate soko lingi to vanda kimia soko liba congolais ba croire na yo ba pesa yo confiance zo pesa na yo likambanda ko agir na likambo abolir yango na bika yo kaka et à bientôt ko zelango décision bien et puis to ko sepela. Réunion est prévue pour lundi prochain, donc le 18. On a aussi décision et qu'on vraiment très très bien. Ah, ça, ça président de la République, papa. Il y a un la Congo, ça n'a pas beaucoup. Ah, on le met au salama. Alors, le mec, il doit se faire de ma bien limité. Tel la bâtiment, on écoute, faire la dingo, c'est pas la tijole. Mais c'est pélit. Bango nyusu ba ko libanda, ba tora nyusu ba ko za libanda. C'est une parole d'un président de la République. Yango wana to salam bongo siko manga ba sénateur to kobanga ngo ba mibi ba yibiso pendant des années ne to kotika bango ba za sénateur to so longola ngo nyoso to zo effacer yango mais na monaki na Sénégal Macky Sall a longola qui vraiment Sénat monimba voilà mais era Mobutu Peto est-ce que toza na Sénat toza qui na je sais pas parti ceux qui politique ni nous na bureau politique hein oui mais yango moni il fait pas ça Félix nani président Tshisekedi fayo ka bato bazali banda to lingi suma kambo wana ba Sénat ba kena ko vota kate abanda ko nommer bato ba payer beli ba kuma osala c'est ça a nommer ko nommer ba sénateur wana gouverneur peka la baza nommer voilà donc ndenge toza to kotika la longoli muto mbandaka atie na kananga voilà akomi gouverneur mutu alongoli luba boko aketie place bataba ndunda nyokola bango alongoli mutu abandu luba kenyokola atie ba luba zo konza bango et c'était ça et yango na pesa là que vraiment et comment donc tribalisme qui moïse ezala ki pété o elelo yo sala malelo c'est ça faut les mêmes problèmes face à nango soko alingata lango à longueur de vie en tant que président de la République il faut ça lango ndemo wana il faut nommer Yemoko. Yemoko faut nommer ba sénateur. Kabila za sénateur à vie. Yebe to tale ko to kangala biso ye. Abili to kangai. Ko kangi voix ni vous appesi tiki pouvoir na. Te to kangai ya ko za les ninga no tambola mboko te sala biso pat. Yo kanisi bato so zo landa fayula. Bo so mona Kabila zo tambola wana. C'est là mukolo ba ko Kabila bakangi. Bato so ba ko zo na ba ko vana. Souci bato so na poto moni ba combattant ba lati ba vulu si ba na to ba teni e bimi wana kaka. Souci na ba yango wana. Nalandaki na bokebi ndeko Mike Mukebai alobi lelo biloko l'état ezali ya naibi très bien que bon commission mise en place au bazo sala audit ya biloko l'état banda kwa l'état ba voiture à l'état puisque naibi te comment va ko gérer ba biloko wana puisque bon naibi que ba mitu ke tambola ki na ndenga mukete o ke ne pas mutu o kutita mususu 3-4 ya mwasi ya bana ya yemoko ya boy ya jardinier donc mitu ke tanda mitu ka l'état na ainsi audit moko de toujours compter vraiment sur Dirkab monsieur Vital Kamere wakani na pesi bishop Chatumba Mbote bato so la ngasa reza na kisasa donc na minute ozali na kisasa musale se bandaki na ndinga mukete donc na ainsi ba audit ba auditer vraiment ba institution tout ba biloko l'état isa nini ba mandako à l'état isa combien puisque ndeko na soulever problème moko la musa qui un petit peu conscience nanga alobi Kabila assez alongwe na pouvoir aza sous na pouvoir te mais ndako ya za ofanda izanda kuna été ndako wana ezali ndako moko eza destiné na ba président de la République aux hommes donc il n'a pas à résider là-bas pouvoir ici tout ce qui était à l'état normal il faut azong sango soko ke epa ya Kabila okomona ndenge nini ba soda o ba fandi wana balekina o bazana cité oya et pas Tshisekedi bazana ba char de combat Bakano tourné vers Brazza donc aux hommes on a que non on dirait temps ya guerre
Donc nanti bandeko o ba olanda biso ba meka un petit peu ko répertorier biloko o ya l'état banda ko l'état banini muyibe kota na nanga mukete. Donc mingi babala ba 4e bureau ba 5e bureau ba kota ba na banda ko l'état musu ba tia ba locataire na pour la poche na bango na ndenga ya na biloko ya l'état. Alors ndeko nansi tolandaki un petit peu ndenge non na pas ça moi eloko moko lobi wana audit wana fait ça la très fort. Pourquoi? Parce que le peuple congolais zo le même na libanda yango ezo pesa force ezo sala ke batu balela parce que yo zo bakaka ba biloko ba mbwa monsieur zaki wana ya la police bazo ko batia na bandako mbwa bena destiné à la police mais colonel moko tia na ndako général moko zo mbwa wana olatika sala musala la police batia na ndako ko surveiller ndako biloko l'état. Donc na yebite comment expliquer ba bien ya batu oyo ya l'état et ça biloko ya l'état tout le monde a même na poto ezalaka avant président Kota bana bayaka même le président de la République né Sarkozy azawana na ndimita za na droit ya kova na ndako ya l'état avant na palais présidentiel ou bien za na droit ya kozala non azaki l'Élysée musali sili akangi bisaka ke siko yango fo yango yo tuzo pesa ye président Félix Tshisekedi bato azo croire na ye mais et si que zo mona ke fa travailler sur makasi pona ya Félix ya Kabila yango wana parce que tout cause à la boité donc on dirait azaka président de la République moko boye azolinga pa ndosa lokola azalaka OK azate alors yango mo na CP na France na Macron alobi na ye que il faut ozala indépendant pas muto ce qui ba mindele ba lobi na mutu ko zala indépendant na esi bato atanga mo indépendant ilingo lo banini donc ils ont compris que quelque part en otage ça na ba point mususu yango to kosenga audit wana vraiment faut passer lango sincèrement. Jamais ex-président de la République a causé une armée na bachar de combat à qui n'angwa Azan a besoin de rébellion Azan sur la idée de la présidente bon bilo ko so regarder pourquoi palais présidentiel Azan sous président de la République a ça nango nini avion Chibala a libéré primature a kangi ba cartonné a libéré mais pourquoi il y a roti kango voilà avion ti lelo le so président makamusu avion azongisi puisque ayoki dernièrement kene na au Kenya donc ba longola ba moquette ba longoli ba tapis ba luki ba micro et bombana ki ba soutien au libanda donc ba soukola ba changer couleur donc voilà avion on avant Félix Amata faut pas checker yango ba checker ba kanisa ko dire mais c'est ça normal les gros de la paix de la boni bomona biloko ya rimana te beaucoup matavion no boni biloko ya rimana ça mais problème moko siko zo maneza ke mais ndenge ni président de la République à Kenya a simba dossier yemoko alors que officier d'ordonnance zana et wana même babango Obama simba kango Obama zako simba ba dossier presque ba présence ba simba ka alors bien ko za ko yeba omoni siko ko non batala bien ba komona même Barack Obama azana mo muso zana ba dossier na même Donald Trump za président États-Unis Poutine ko ko lobate yekuto mona démarche ba jido ko mona simila biloko na non c'est normal on est biloko musu za ya tu ka congolais mais to ça la besoin beaucoup makambo ça no makamiki akoko simba ou pas c'est normal ape mutu ils appellent phare des ans on peut voir et ça ils ont pas bien moi mukie non vraiment mbote mingi na Aimé Katende boye pena Tshisekedi c'est malonga donc Aimé Katende mbote belle place volandanga na sarcelle ouais alors ndeko na ebi que Marc Kabunda ça a problème oui sérieux azana problème puisque tant longwa ba biba longwa démissionnaire bon c'est ba tana papa mais c'est c'est incompétence tout cela incompétence mutu oyo alobaki non sous ta signature à Genève tika biloko wana bokenda kamere bosa mouvement na bino lelo mais bon na présidence il fallait longwa parce que azana maloba isa mi balé mi satutro Marc Kabundu qui dira que en tout cas photo la makamba Félix photo zo mona Félix on est en otage il faut revoir sous ba clause wana o la sala to mona en clarté c'est Kabundu. Après eko bandela sous sauter tout ça lelo oyo IDPS eko zo échec pour yim dans un premier secrétaire à parti ce qui est le président intérimaire voilà donc c'est lui ce qui a sali be forté ba limoja ka bango donc mais ponanga to ko limoger ba tunyo sundengo te mais faut ko bendeli sous matoi il faut qu'il travaille parce que na mona osala sous makambo o ba osala tia ko monter la mingo ndi akoma pe loko moko boy so bota l'ambition na mais akomi loko moko boy parce que car akoma na car danser bon faut la paix portière donc veste mystique et donc siko baso bosa na machine oyo lo pe ko dissoudre parce que malgré nani mabibi azotambola bibi azotambola pamba te mabibi azotambola soko bina partout akomi fere na fali pamba te
azo bina lokola héritier wa nalika mabina tozongela ondeko puisque nazo coup de film oyo bouger nga bongo na midi à lelo avant pour l'émission oyo et donc alors Marc Kabunda lobby a ko punir batu tout oyo ba jouer jeu ya corruption. Ah c'est bien. Alors punition nini ya ko punir ba député. Pour ngai ba CG souté. Et c'est possible. Oui, c'est possible. Ah ouais. Oui, c'est possible. Mais voilà, il faut vraiment que les choses à la avérer et à la prouver. C'est tout ça qu'on a besoin. Na to ko soli kamba Libya wa. Sarkozy azambonga bata Kadhafi tia bomaya. Est-ce que ti lelo ya abord na gaga. Mbongo ndengo na basaka na ngona ba prêter mena yebi ke sali. Ba sanctionner bango makasi pour payer sa exemplarité na bao musu ba ko yasi. Parce qu'on peut pas to ko to mboka na impunité boité no kiti to bazo aider président de la République oyo azaki na parti na bango te. Do faut ba aider côté wana. Ah ouais. Ah oui, il faut pas aider. Il faut avoir une sanction sévère. Si bas CG souté c'est 1000. Bah si peut 50 000. C'est bon déjà que le salaire m'a bon 50 000 on vit mon bimba. Si go il y a bon j'ai un pour nani. Alors on découvre si to zali ko kende malembe na kata maso na biso tourner il y a Martin Fayulu. Martin Fayulu tu sais très bien que a Outaki a tourné qui un petit peu en Afrique a déposé ba recours partout pour la comptage il y a ba bulletin pour la vérité des urnes ndenge tozo bengelango mais tout le monde va raconter ba bulletin na te alobi Afrique ba yoki ngate ba nommer kutu mutu onga na solo ba kaza président te ba nommer deuxième vice-président il y a organisation il y a OUA ce qui n'est pas normal, donc Afrique ba yoki ngate na ke Europe akende na Suisse ake Belgique azalaki na France lobi aux États-Unis lobi na kuna aux Angleterre na ba pays mususu mais message ezanini oyazo mela bana mboka et puis balobi azo sala plein de plein oui plein ça non normal et sarabino héritier ça la plein fali ça la balobi leki ya bango non ngai en tant que congolais na sala lecture à likambo oyo Martin Fayulu azo affaiblir mboka na biso omoni alino tozo ke nabi ke ba congolais ba ko sepena langage oté mais c'est l'affaiblissement de notre institution parce que attends mon collègue pas koluka comme mukonzi ce que ba telemeli ebo et ça quoi affaiblir toujours mboka na biso dans les moments où tozo luka c'est un éléphant ou azu piki tozo luka telema yo kanisi ndenga yaki na Bruxelles atandi ba papa moko ba tumoko ba tenir rouge wa sali honneur papa Tshisekedi il a fait ça et ça la nini oye na France awa bata ba doit na bango bazana ba facture na bango ndenge ba yeko sa ndenge na bango ba facture longwe ba charge na ngwezali amimisi bango libanda na ba malili oyo pour ne rien dire parce que ngala landi alobi le côté mais déclaration ya zir ba voter ka baza kunya na kisasa et si ka ba élire président de la République et ça na kisasa awa ça n'a rien à voir awa na yeko comprendre les soucis na ye il est leader de l'opposition pour l'instant azo ça la rôle ya ko ça un leader d'opposition c'est ça le rôle de Alinga za la leader à ça commis déjà Alinga ça commis déjà mais kuna za reconnu en tant que tel voilà c'est comme hier Alinga la kisabatu ke na poto c'est lui oyo aza na mot à dire parce que na ndenga mabete awa ata vengwanda soka loba telema sala meeting na ndengona nasi mobule ko bima ona makasi biloko Fayulu asali soki vengwanda bia salao bitumbe bato ko bwa ko boma nao makambo Martin Fayulu asali so ba bengi nani Moïse Katumbi aya place wana nasi ba more ko sala mawana ata Jean-Pierre Bemba soka ye wana ba more ko sala donc ayeko lakisa na batuke aza leader d'opposition mais a proposé makambo comme mamboka na biso na solution ya bien mais atika ko propager haine na tribalisme na régionalisme ndeto zoboya et puis eloko kamusingai ya lobi ayeko kotala awa na mboka mais soki natali awa na moni bata pareko ba yakite na moni baba Odombo nani qui encore Zorobile na moni bango kunate Martin Sali na moni ye kunate groupe ni susu awa na moni Pacheli pe nete soko alagina mais donc bateau pe la voix o eza na poto o pe azaka na Europe jamais ba monani donc j'ai vite compris que asa na contestation même na kana yemoko bango pe aza bateau abunda bazo sepa na litu wana te pourquoi parce que zo ke na ndenge ya mabe bazo wela ki leadership place wana parce que soko landi malamu komona ndeko na biso oyo Suriano Katumbi asa na besoin songa na mboka il n'a pas un problème
mbongo Cécilie akoya sali ba mama bani bela sur le côté il faut so que ko sala musala mesala ko iba na est kuna Jean Pierre Makuta comment réclamer mbongo na déjà que 68 millions ya na CPI déjà ba ko capacité. Alors on a vu très bien que mingi bayaki donc na meeting ya Fayulu ezala awa ezala Belgique puisque Batouana mingi to mona na Belgique to mona ba pe en France. Mais alors on monite que le leader à position siko a monani pour na Congo et ça peut-être FCC wana te ba kanza kuna leader azande awa na poto ozonga kalate. Oui, effectivement. Mais leadership wana il faut baninga nyonso tout ba nommer yo. Tout le monde a papa Félix Tshisekedi. Il était leader de l'opposition. Bango nyonso ba déverser qui pas ba bigeno yende. Mais par contre il faut la contester par makana ye moko. Ba limite za la leader. Mais ye moko nda zolo ba kaza leader parce que nenga zolo ba eza de leadership. Et puis chose grave azu atie bande ko na ye kaka na sentir na ye. Batabandundu. Omuna oya saki muzito ayaki muzi ubike na kamwe pe esika na moni bedake ba combattant ba ndeko na bino kutungala ndo tokana ba divergence esika na comprendre ba combattant baza batu oyo baza na parole te ba yami muzito lelo na France muzito ba yami antaki kasi muzito oya bomi batu tanga zaki premier ministre mutu nyoso za kole na gouvernement muzito lelo mais na respect aza sénateur hein. Voilà France ba benga bena ba combattant balata ba bere wana balata boyambi musito betere maboko là j'ai compris que tout ça na haine moko za quelque part Congolais comme na haine na lo bakali kamo mettre na haine ya Félix Tshisekedi en tant que personne mais bazana ba miso na haine ya IDPS en tant que ya baluba mais ce qu'on landi bena normal parce que bato ba tuer biso bango ba terminer na podium wana bato so mona wana ba participer na 18 na 22 assassinat na biso ya mboka ba bato ba rakinye même lui Martin Fayulu obiso doit soutenir liboso alobani na motion ya sala to ba kufana azali parlementaire yo yo katika ko lobatali kamuto ba kufana ba este kuna yo so mona tika lobatali kamwa kisaka libulu ezali a dénoncer tabol pourquoi tu comment to sala ba sentiment moko boye non lelo oyo to zu mutu oyo a comme na pouvoir alobi ke ba prisonnier ba bimi to sala quand même mboka la biso nyoka moneza la quitter mais boko to boité et puis le ko la boya mais na mo lelo na sinde ko yo na si place on ça d'accord na hote ozolo ba ke Fayulu aza leader opposition te Kabila aza leader opposition te donc Félix Tshisekedi a retravaillé sans opposition mais au moment que bon installer bon réinstaller dans les dictatures Kabila ça l'a fait monter FCCT même makambo ba fidèle à la raté il y a ça qui est président de la République bango ne balinga ko tirer makasi na makambo mais ça peut perdre normalement obligatoire azaka kata peut perdre azaka asali mutu kana ba ta azaka nani po azane ka mutu munaye ba ta rôle na ba to la na ba komela biso mais par contre yé aza leader de l'opposition baninga batozo contester zangaité Jean-Pierre Bemba Gombo mutaboya lobike mutabandunda koza la jamais nani mutabandunda koza liboso ya mungala nani Soriano atie la voix par Francis Kalombo pour dire que bango ba soutenaki candidat ba soutenaki leader de l'opposition te déjà balingi angote bande ko na ye moko propre balingi angote alors ils habitent sauté alors siko tout wana ezo bloquer biso mboka. Parce qu'il faut tout avancer. Quand il y a un château rouge, le tapis rouge, au sali meeting, et comme et ça, les côté, est-ce que Namboka la biso kuna et l'autre batubalier? Est-ce que Namboka la biso kuna échanger? Est-ce que au changer ni? Parce que discours au fois qu'on le discours on a préféré en tant que leader de l'opposition, biso donner comme leader de l'opposition. Pour ça rôle là est. Allo bana batuboy. Mais rôle là est sur azana discours, azana message. Azana batu. Message azana batuayo, tozo aminduki, leo na moni ndeko na ngai na moni bokechu na eso balobi ke il faut tout ça la soulèvement mais batazo rêver hein mais basta soulèvement on a poto bien akit mais est-ce que ya bazo rêver ndenge ni bato ko komatina ba age ba 80 ans bazo ko raisonner malamu te ngana do ka sonner mutu na suki pemba za na maele ko basuki pemba mutu za na maele te mboka oyo lelo yolo ba soulèvement ana ta to za na problème na Libye ya tala ka Libye te bato ba se soulever lelo bazawa Siri bombe lelo bato se soulever ki ya sa mona arme bongisa likam basi wa mona minduke bongisa likam na mboka liba pesa nga exemple moko oyo ya mboka bango ba yebi minduke bongisa be soulèvement ça ce sont des erreurs to changer discours tout le bana ba congolais to pesi ndeko na biso 5 ans après mutu susu aye Martin Fayulu pa koko ya tout compé Moïse koko ya bazai bango ka kutu te batu musu pa koko netre ya sika ba condamnation mboka mais ko lo bana batuke ça ce sont des erreurs graves ya mona lo baka
mukolo satan akobala kosalaka na bato. Toi tu trouves comment bato ndenge bakolo les bato comprendre que oui il faut se soulever na mboko wana eloko ni se soulever mboko ikote le makasi ko nanu kote telemité tout ça na bato corrompre ba sénateur. Donc ce sont des discours que bato ko tenir en côté. Dommage bato zo tenir discours on a baza na poto et sika ba mona ba démocratie ba mboka nyonso mettez la discours ba tenir et puis ayé par nani ayé par leader de l'opposition. C'est là où j'ai trouvé nationalité il y a ndeko Fayulu ils ont inquiété batou et belé ba audio etambol na ndenga mukete na internet na yoki plusieurs fois ndeko zo répéter toujours ah mutabandul est-ce que Fayulu a ça mutabandul bon ngai penani na zambo ngape na soutenaki ye mais tant on a soutenaki ye eloko mo ekamusanga tanga kena na bandundu alakisaki famille te problème to sai na ngo ya ngona wana kaso landi audio te wana te nazala audio ko bima na sima d'accord omoni Barack Obama tant bazako douter na ye pour na likamuna ya nationalité na ye approuver ki ba américain. C'est ce qui se passe lelo. Biso to bossa na rapide kaka le même bateau moni balati ba tenue militaire bazo ko ba combattre ba résistant kaka ba ko telema ce soir. Ah to yeba kité avec parce que to kateli étranger pour la ko baluka kaka bango ba ko baluka ko bango ko finga za arme na bango ba mépris ba dénigrement ba haine za arme ba combattre combat lingolo ba haine dénigrement mépris donc lingolo ba rejet de l'autre yango benga combat na poto donc gâchette facile finga mutu facile wala de combat alors lo ba ko baluka parce que tant makenda ko sana na moni Félix Tshisekedi to ko douter très to douter na nani na Moïse Katumbi pour nani parce que eza tantôt plutôt jusque là à se justifier à péter à cette heure ani ngolobela on péter Jean-Pierre Bemba wala ko to ko lo baté poto yebe eza bongo moi to discuter kutu ezate même oyo musu muyibi yo muzitu to discuter te poto yebe ke asa mutabandulu mais yé siko banda sali campagne wana ngaite c'est lo badiri ya batu na bango la muka bango bando fiti déjà wando mais pas Jean-Pierre Bemba fiti wando pas Moïse Katumbi pour la nationalité de kona bango même nani papa Kyungo Kumwaza voilà abimi c'est déjà fiti tango bango tellement balingita za la leader d'opposition on dit comme ça la fiti que ah vous soutenir yé éviter ka Cameroun bandi déjà intoxion le congolais la mbango tant que kota yé ndesika ba premier ko bimao et ko dégénérer sous ndeko mais en tout cas bino bana poto vous avez un problème nini sous mabina ya Fayulu et dérange bino nani l'idée la kobina bongote atike la fali atike la fere na poser question oyo pour ndeko moko la ransi à reconnaître to so ne kara moi le loi lobi non mais papa mais ndenge nini boko condamner muto azo bina eza culture na biso bato bandundu et si ganyo so biso to kende photo bina alors et c'est qui Singapour article commentaire ne on a dit que na bino papa koyebisa ngai mambo ba shura mboma tikela ba commentaire alors et généralement nani yona bishop tatu mbata Hollande nino les charismatiques partout ana kisa se siga zala zo travailler déjà bazo nommer kala mingité na lobi boy l'idée d'opposition siko akobina partout pour Congo Mombasa binagi eza culture na les autres dérangeants na président de la République ou bien muto ozo s'aspirer ko zala mokonzi il faut na déontologie ba benga kango akoko bina kabina et comme on dit bazo activer zela auti na bina ki na Bruxelles awa bini makasi et puis comme singa azala luketu akokende sous Genève pour akobina akokende États-Unis akobina mais siko finalement tozo na besoin akobina bina tozo na besoin ya solution o ya ko apporter biso le problème nango yango mais solution il faut bo bande la masolo bo compter ba bulletin so ite bo réorganiser ba élection on est comme un coup d'état même soulèvement même qu'on recompte on est comme un coup d'état pour président déjà asa élu mais ça rabino chaque fois na plateau oyo filmer ya basango bimaka yo so mona ba voter sango ba ya ko bandela butu ya no motionner mosengo na be shole ba miyibi wana ba limbisanga ba vena nga wana ba catholique ba ngomba luka makambo ere moko tuna bango na mumpe ceux qui basi ba filmer bien ça ba bino zo finga ngai problème ko ya palanga tant ba ko bengo te mais sur la mbongo tango abe na tuna monseigneur mosengo na abe shole tango ba votaka na Vatican est-ce que ba bandela président Sabimi nous donc so filmer na bimi esili ata abagisa si papa okufa ata abagi koka akozala na koka na yona ti papa ekosila c'est comme ça ndenge Congo ezali lelo to komi na étape mususu moi j'aimerais bien to vendre ensemble to solo là Fayulu ay ko sala biloko nazo sala wana ngala boyite mais mukolo pepi po aba lelo esali boye batu Congo kitoko batu accepter batu atamboli ba accepter pe mukolo batu Tshisekedi ko yawa Félix Tshisekedi ko yawa ba muna pe ba ndeko ya sala même full au Fayulu asali partout à l'équipe bino bo saka na pouvoir na yebisi bino kanga data lelo mukolo Félix Tshisekedi ko nyata makolo na ye awa obe na Bruxelles
bokomona makambo esalama akosala plein koleka makambo nyonso. Pourquoi? Parce que bato azolinga bayoka message ya sika ntango akoya na message ya sika akoya sute koyesa bino non vérité des urnes on a limité bayibaki nga esi bayiba vérité des urnes eseleka bilité babwaka so makambo esesila soki eza makambo concret bato babima na prison bato wana bakoma active bandosala mosala ekomi na niveau oyo miyibi baza na basena na basénateur na balongola bango ekomi na moment oyo mboka fe tambola toza so na moment makambo te oyo eselekaki déjà tout ça sur la campagne. Ce sont des messages oya na émission kanga date lo doit kanga émission lelo mukolo Félix Tshisekedi pa ko yawa bandeko ya filamuka batika pe bandeko mususu nyoso bako bimaka na mokili ba ko tala ba mona ndenge ko zala contraire ba swana te po ba to fini fa lutter. Mais bon d'ici ayata musu bato la muka musu ba zala ba so bongo ni cash ouais bon ba to na ba teni mukolo ba ko na teni aye normal ba za makasi na makambo. Moi j'aimerais bien mukolo Félix Tshisekedi ko ya awa Congolais ne sont pas de partout à manifester soutien à eux. Donc on a besoin, il y a Félix Tshisekedi, mais nous avons besoin d'un Congo fort. Et ça l'a représenté tout comme on a Valère Mobutu Azaki, il y a un Zaïro à l'époque. Si on se déjà, Moutou Moko a quitté à Yenamboka, à comment contester, comment finga président en place. Mon frère, tout comme bah c'est ça ma case. Tout comme il y a même Mindeta va mon biso boy, bah c'est quand. Oh, mais Makambo ya osala ko koyoka na ndeko na ye. Il y a sali à comme état premier ministre ou bien à ça dans gouvernement après avec aux hommes les sous. C'est comme ça que ça marche. Mais ce que yo au bandi ko boya pendant 5 ans. Bon mukolo ko tana na ondimilai. Donc na kati ba mbale mito ezo chauffer peut-être wazali banda mito ezo chauffer ko leka Kabila oyo azaki wana atiki pouvoir. Mais Kabila na minito a mais la champagne abina isa binoni. Bazako we la pamba au Congolais de père de mère tana cheli bango Tshisekedi bango au Congolais bango bazako loba tala ndenge yindi. Yango na sepeli mingi même Vengwanda fala zonga. Vengwanda justement ezaki question nanga suka poto sama sola lelo tomonaki passeport ya Katumbi donc Katumbi nanga si azana nzela ou azobonga ma ba valise na moya lelo donc azocha bilamba otika na poto oyo kedekina azobongisa akwindeni champion bazo réclamer mbongo mutoza na mbongo mais wana za droit na c'est normal à côté la baron 68 millions oui mais ça ko baza bato baza honnêteté droit ya zo luka wana combien de bata MRC bakata na maboko oyo baba bukana bazo souffler baza na place te sans ademi basoda combien bakufa mukolo babimisa na mbongo mbongo na ko pesa bango ba famille baza na kisati lo balela aso lo bani pona ba peut-être temps on récupérer on pesa bango oyo libosa zo ki ya 10 ans wana apesa ta ko récupérer oyo baza connaître za makamba ventre na bango ba congolais fu ba funga ba comprendre que politique eza makambo de lobakati eza makambo susu. Alors ndeko yebisanga na nous ba passeport etambola ndenga mukete président lobaki faut bazonga kin mais ngwanda position les andeni akozonga to akozonga ti ngai pona ngai Vengwanda il a fait un travail énorme na diaspora na sepelaka na ba conviction na ye ninga zoloba mais pour l'instant fazonga kisasa akisani il faut que le travailler travailler pas azama kasi na renseignement yemoka lo bango me fanga na dingo za sous président de la République makamane tala ngali soute mais azana un brin à porter pour na mboka Félix Tshisekedi président de la République sozo yo kanga bosa la Vengwanda passeport pardon fazonga aumena sa mai papa azana sa mai azana sa mai et on a ça qui ndeko la odombo bakelo luka via bima mleri yango yo aume 22 ans obi bandaka sa mai wana 22 ans bandaka Kabila azamtea mabe siko lelo petit naye Tshisekedi c'est son petit frère ya benga leki na ngai moi akobengi pe mwana azui le pouvoir siko akobundisa mwana ye pona nini pour soko banda kobundisa déjà papa obundisi Kabila siko na mwana suka le même combat je crois c'est pas juste côté les anormal te ngana zo senga batu nyoso tu ba kolanda émission ba isa na ebi ke ba service à renseignement ko la ba pesa vio na passeport azonga kisasa ba sala ba démarche bazongisa ye aza un poids pour na biso pour na kosala na mboka bato suba koloba non asala nini azaki mais moi ndenge nazokanisa il faut zonga mboka via lembi na sama ya nyoko mi papa Fabima atanga ndoko bele bande ko balandina si émission na biso et silki na maloba ya ndeko Churamboma to komi mbala sima soki ndeko azali na moi liloba suka très rapidement comme ça to clôturer et puis voilà ngai liloba suka ko zala kaka ke na lingi ba congolais ba comprendre que tout ça na moment ko za cristal eza trop dur pour na Congo na biso to uti na 22 ans ba problème na ndimite mutazo ka tonga mbala moko lelo paf a comme peu bien il faut avoir temps même traitement soit pesa ka mutu ezaka malembe après mutako ko zwa guérison kotambola biso moto ko kene mbango
mais kokende biso so ensemble to kokende musika. C'est ça le Congo. Donc ceux qui tiki muta kende yemo kokende mbam. Mais ceux qui biso so ensemble, je crois to kokende musika. Vraiment alingi congolais azala ini, congolais appelle sa force na mboka na biso. Mboka na biso lingolo bateka ka naza appartenance boy, naza boyté, pesa Congo maboko. Ata boza ekolo moko te mais oyo aza na président de République pesa maboko to faire marcher Congo. Na pesi mbote mingi na Aimé Katende a Rolanda émission oyo. Na pesi mbote mingi na ba sportif nyos waza de partout abenga ngai me maître Chura ndeno mais nazolo ba boye parce que il faut batwa lo ba pe boye. Biso to kotika te to zala ka na voix moko. Non, il faut ba divergence ezala. Il faut battre le papier non makamba osala ndeko na biso ko bina bina boité azobina moi mingi c'est pas bien. Il faut battre biso c'est que ko bina pesa malamu ta comprendre oh nazobina nzoka déjà mabe il faut ba yebisa pe président place que il ne peut se continuer makambo moko boy ba komo zo ba mbongo po ba lekisa ba ko ba sénateur il est pas comprendre c'est comme ça il faut tout pesa eloko ndenge na me na ninga kina bossa na un petit mot pour na Frank Diongo auto ma félicitations à Leli na sepeli na la souvenir na Jenny Njombe dongala bima na la ba Eli Kapen abima na la tous les prisonniers wana politique tant que les prisonniers politiques les gens ne comprennent pas et ça ka baba kangami na kisasa wana te même boba na poto bazali yo kanisi faire ko va na poto ni ko kisasa ça prisonnier ah bon mais oui vous avez prisonnier mais voilà yo kasi prisonnier ngolo ba yo kasi prisonnier ka pa kangina makala même vengo na ça prisonnier pas ça koto to zonga te donc il faut zonga donc batu nyosu baza na poto bazabo amoni ke non tana biso ekei bazonga na pesi bango exercice ba komelanga na mission na yo muto asa vana na poto amoni mwasi moko mundele na mobali moko mundele ya 80 ans. Merci bino bandeko balandi tokomi mbala ya sima mbote mingi na Aerotech TV Kinshasa. Andy Lumisa, Graciela Kabongo, Carmel Aladjo mbote na bino, bon courage na msala bozo msala kitoko et sengweza ngai et Tony Motema. Franchement, beaucoup continuer na même lancé. Bishop Chatumbato, tondeli au séjour malamu na mboka Kinshasa et pas yozali na Otango. Tozo zela ba nouvelle ya solo, nouvelle vérifiée, nouvelle crédible. Mbote na bino bato bolanda biso tous les jours na oyo bolanda biso na oyo bo découvrir biso pour la première fois bo liker, bo s'abonner massivement pour vraiment vidéo mon côté ezanga na esika yozali. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Maître Churamboma. Merci honorable Jean-Paul. À très bientôt. Et le président fondateur de Aerotech. Fidèle na esika oyo 14h dimanche tozali awa ndeko. Merci beaucoup. Balingi ko participer ko ya ko sala baya. Ozala mutu ala muka, ozala mutu ya cash, ozala mutu ozana na appartenance mon côté. Donc studio porte est ouverte pour la mutu tout. Boya to sangisa maele. To tinda ba message na ba konza sika bayoka ke diaspora azana souci pour la mboka. Merci beaucoup et à très bientôt sur Aerotech TV. Bye bye. Merci. Merci. Glory.